nzambe paseka etomba majolas tozonga na miso na biso ekali bamama babe tobetaki oyo ezalaki actualité tona mwa epila mboka na biso tokozanga tobeta basolo eleka na mboka na biso tozongi na liso na biso ya lelo place mama ya likambo tofandi koza liboso na bamama babe toni toyeba eske bamama oyo babe aport nini bokokuma mboka na biso mpe bacandi makambo esi bamayeli bazate makambo balonga biloko nini omoni mpa na bango esalisa bango bazana esengo tosolisa bango bazwango eloko kolia pourquoi est-ce que bazana eloko mwa malonga bakoki eloko lelo soki bavandi à l'aise bakobisa mpe likanza balonga batongoli mpe lingoma mpe atongoli mboka na biso nayebi. Merci beaucoup. Nazokolobela natina na bamama veuve na deux formes. Forme tout d'abord spirituelle et forme physique ou politique. Toyebi que bamama oyo veuve bazali parmi ya bato oyo babengi population congolaise baza na kati ya population congolaise bazali na kati nango. Alors sur ce point là tokoki ko négliger bango ata moke te là et tozokomona aussi tozali kokende na ba tamoko électoral lelo l'an 2023 ezali année électorale et puis toza na enrôlement. Oui toza pe na enrôlement bango pe baza na mo ya koloba que non nga na moni dirigeant na nga yeyo. Alors comment tokoki ko négliger bango parce que ici pe tozo senga besoin na bango tokozwaka bagene te bango mpe bakozwakaka bagene te bato ya politike bamama mpe bango mpe baza na mo ya kosala na kati na ye za na ngambo wana. Du point de vue spirituel tozali kosalela recommandation ya nzambe oyo azokosala bolamu na bavulnérable tel que baveuve et bana itike azokodefise epai na nzambe et de là kolo alobaki nazalaki litakala eske bolatisaki ngai nazalaki na prison bokendaki koasiste ngai nazalaki na mawa boyaki kolendisa nga etc. bamama oyo na kati na bango bazali na bastress bazali na bainquiétude bazali na souci pourquoi soki bazotala rétroviseur ndenge bazalaki na bamilongani na bango bazalaki malamu babanda kotambola bien kolia bien kolata bien mais maintenant liwa eye kozwa bango eyebi bamama oyo la majorité eza bamama ya ntango akala wana c'est-à-dire ntango akala qui veut dire baza bamama oyo mosala na bango ezalaki kaka na ndako papa azobima mosala lelo modernisation. Alors moi si il faut y faire Luka, papa Luka. Même papa akei équilibre ekozala nango. Mais nata ya ba mama nanga oyo bozomona oyo bango bazalaki ka na ndako papa asalaka. Alors papa akei na kimokolo oyo na kimobange oyo yango bango akoluka mosala po ete akouvrir yango te. Il faut moto mosusu yango totali ofeyete bible yango toye mpona port na bango po ete ezala agréable epai na nzambe. Ya solo na loboko na ngai ya mwasi nazali mone padese davi toye mpe tokokabola na ye lelo ntina tofandeli awa soki tosilisi nani question ya ezolanda tokozonga na évangéliste ya davi ye mpe aza na mai ya kokoloba mpona ntina likambo tofandeli moto mwa lelo paster majolas événement nini tobonti bamama mpe boye sizaka mpe basambela mpe bate na bango to eloko nini bamama baozela obengi bango mpo ketiko osankole eloko nini bamama baozela. Ok vraiment ezali te ke po ete bamama oyo tofandisi bango te mpona enrôlement tofandisi bango mpona parmi ya mission na biso na chab ONGD toza na ngambo ya politika te toza na ngambu vraiment d'association sans but lucratif oyo ONGD chaudière bouillante parmi l'objectif na ye ya asinya ezali mpona koluka bien neutre ya peuple congolais okola baza peuple congolais yango wana et de là parmi ya objectif tozali na yango pour défendre l'état de droit ya femme pe ya bana tozali na point de vue social pour assister ba vulnérable ba veuve orphelin ba fille mère etc. yango ba délaissé enfant de la rue etc. yango tozali
kobengisa tobengisi bango mokolo ya lelo parce que bamama après avoir événement oyo ekuta koleka ya bana na bango bofelin le 25 bamosusu délégation eyaki mama elobeli biso papa ndenge nobosani biso tolobi te mama tobosani bino te totiaka bino le 31 mwa kokoso esalaki yango torepousse yango le 14 tokoya po ete tokotisa mwa sourire kati na bino oyo tokozala nango tokotia na maboko mpe ndenge okuti kolobere koti na kalite mpe ya échange de vie na bamama mpe totombela bango ane malamu stabilité monisama na mabota na bango. Est-ce que na nsima na yo eza politike te politicien mo aza na nsima te nga nazotia bino loboko mpo lelo omonaka motu loboko molezaka loboko moko na nsima ezotia loboko est-ce que eza na motu moko te azotia loboko po ete bamomo bazwa mwa sourire moko seka baseka kala baseka lisusu to boni te koloba ke chab ONGD chaudière bouillante ezali na éléphant moko te loboko invisible moko te ya politique moto azotindika chab ONGD tolobelaka soki tosimba na entretien ya liboso kolobaka ezali passion na biso depuis kobota avant que papa na ngai akufa abanda koyebisa nga mwana soki okoli liaka loso kolia lisusu fufu te biso na ekolo na biso alors repas ya malamu boule nationale oyo 3 mois tobandango mais azoyebisa nga naliaka loso qui veut dire ntango okoli okomi stable liaka loso mpo loso jamais nyonso ekotaka na monoko ekweyaka mpe un certain temps pour dire kaniselaka après un certain temps ayaki kofongola bavulnérable soki olie opense oyo aza na gauche na yo na droite na yo allie yango wana tozokosala yango mais mpo na lelo toza reconnaissant reconnaissance eza ya nzambe te mwa poa l'honorable mbele foto atie mwa poa ya makambo ayokaki sango ntango ayoki sango ele 14 tozali na baveuve tozali na baveuve aloki vraiment moyen nga mpe na lima parce que ye bazaka na motema mawa oui ok bon kobotama na makala nayebi te mais alingi abenga yango Jérusalem makala abenga yango Jérusalem ntango ayoki ke baveuve tozosangana na baveuve le 14 vraiment nga mpe mwa apport na ngai yango c'est ça na nsima nango abakisi na ye te lokola asalaka makambo na motema na ye na bolungo na ye abakisi likambo te osoki nasali wana asalaka ngo te mpe akoki komeka po ayebi ke oyo vraiment na caractère social. Donc soki toyoki malamu yango te pesa maloba koto oyo epa évangéliste na vie donc paster Majolas amatérialisé appliqué kaka testament ya papa na ye soki okoli liaka loso olia fufuke et puis matondo mingi na honorable ingele foto na motema malamu oyo asali ya komisa bamama ta mosu mosuku aliata sosokala ye mosu kombele mbula yeba ata moko asusu nde ezalaki te mama nde ata mwa asusu en tout cas merci na ye na bolamu na makanisi malamu oyo api soki bahonorable ata 20 30 parane bakanisi bakomini nyonso en tout cas ezalakona malamu bato basekaka mosali ya nzambe évangéliste gadumbo te naute koloba ke tona loboko na ngai ya mwasi naza mosali ya nzambe évangéliste dadu évangéliste dadu touti kosolola awa na mosali ya nzambe paster Majolas Kaumba olandi mpenza na mokebi bonso makambo kosololi nini yango ya malonga oyo oza na ngo bato na ekolobiki oyo bayeba kolanda yo ezala bapoto ezala ana ekokondelemakasimba kokosimba na événement bosangi bamama mpe mpona kokabola na bango eloko kole surtout janvier kiaka maloba na mboka vraiment napambo lisusu nzambe napesi biso nzela ya koloba na part ya événement oyo toza nango ezalisi baveuve bazali bavulnérable ndenge nde ezoloba la région et sa tâche c'est la région qui consiste à aider les personnes vulnérables la raison ya kosala makambo oyo nalandi mosala ya nzambe ndenge alobi eloko epuse biso malgré janvier bapiaka ezali soki oza na bolingo okomona piaka te okomona mwa te l'amour eza au-delà ya mwa eza au-delà ya kozanga c'est biso aplike kaka bible soki totali na mokanda Deutéronome chapitre nango 15 verset 7 na 8 elobi nini si il y a chez toi quelqu'un indigent d'entre tes frères
la ligne de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu n'indiceras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pouvoir à ses besoins. C'est ça, ma commune en Zambé et nos vies. Bisous tellement de ça, en Zambé. Aux autres piquets en Zambé, la carte de Talibolino. L'amour, ce n'est pas la prière. L'amour, les amis, un bon cœur. Il y a un Zambé à propos de Bissot. Il y a un Tina, le monde de maman est belé pour mon collègue à lundi, pour samedi bango. Pour la samedi. Pour la samedi. En décembre, les amis passent à présent. Depuis ça, chaque le 31 décembre. Mais toujours ma copine, je ne passe pas bien les 27 fois au fenêtre, ma maman aux amis qui a besoin de témoin pour l'air. Le 31, il fallait tout ça, ma coquille est habituée. Ils amènent à monter maintenant Mawa. Asimba qui m'a dit comment comme au total dans Combo, on va venir les photos. Là, ma casse est en G2, avec côté tout ça, apport. Il y a réalisé les événements de monnaie, moi pan, moi soso, moi loso, par exemple, on reçoit. Attaque, les cinq besoins qui étaient, mais il y a pas de dans janvier, bah, on peut essayer là. Janvier, moi, un passé, moi, un zèle, mais on va se payer. Le faire, les justices, moi, il y a un passe au autour de c'est ça, exactement bon amis. Il y a un famille qui s'en a pas mis, il y a les noms de moi. Il y a beaucoup de bongo, misali na nzambe to évangéliste dabi. Omone ba omona kwa musicien, mais tant ma komone ma komone nzambe le ngo na la za musicien zo ka ne ma komone nzambe vandia. Donc to komina suka ndenge to utu ko sala bino ko la nina boke bidonso ba journaliste ba la kateti to kontia na suka to mona soso, to mona loso, do bilili ba bili image parle d'elle. Toyoki na biso est-ce que tina suka na to mona soso to mona loso mo Rolanda tina suka botala so loso mo ezali ko bibisa pena bilili ya loso mo mona ko ya so mama ba passer ko na suka ebita tamo mbote mo nini mo mokuse ministre na biso esili o go pesa ba ko la biso ke numéro de téléphone de éviter on en Merci beaucoup. Vraiment, on a profité de l'occasion pour remercier bandeko nyonso oyo bayebaki kosunga mpona réussite ya likambo oyo particulièrement l'honorable Ngeli Photo vraiment Jean-Marie bien que asepelaka te alingaka te asalima likambo malamu balobabo yesu baboyaki batatala bolamu moto nakokaki te atonia ebimi yango. Ok, à part ça vraiment fondation Marie-France Mangenza na kati na Paris vraiment to saluer to pesi mbote fondation Marie-France Mangenza et vraiment autre bandeko moyen to continuer molai ezali te numéro na biso ezali 00243 82 041 10 30 yango mpe ezali na WhatsApp na bakondone na biso nyonso likambo bafeza te tolanda événement yango moko l'image parle d'elle-même loso eza te ezala te à suivre.
lelo te dimishinga tozalaki na bino na décembre epa paster ya Majolas Kauma oyo akabolaki eloko soit eloko akolia na bana te toyebisaki bino ke tokozonga lisusu mpona koya kotala lolenge nini lelo tokobenga ope échange de vie parce que na janvier basaka échange de vie ndenge mosali na nzambe paster Majolas Kauma azali kosala échange de vie na baministre te mais na bamama baveuve bamama oyo omoni baza baveuve batondi na bavision na bango evandi wana babi ke quand MVA mais c'est une bibliothèque qui brille c'est-à-dire na kati ya mito ya bamama bozomona baza bamiselo tokote kozwa bino bilili to bozwasusu koleka bayele tondi wana soki papa paster avandisi pena malama yoka mama moko ata alikanisi ya kofisa makambo malonga ekomi komema implice donc mama veuve azali moto ya konéglige te mama veuve oui bien sûr akosali mobali me mayele oyo aza nango ekoki mpe komema implice na mboka na biso parce que babi éduquer une femme c'est éduquer toute une nation donc basi ya mayele bavandi awa basi oyo bakoki kosala makambo ebele na mboka na biso na mabota na bango na mangomba okende mosika te na loboko yanga ya mobali nazali bongo na paster Majolas Kauma oyo azali mokambi ya église babengi esebeni na onje na ye babengi yango chaudière brillante achable na bokusie oyo eza wana mpona komongo atoki kotia maboko koplaide mpona bana batiki epi baveuve bazali na moto nsima bango te sapitarde nazongi paster Kauma moto na yo gasolo paster ya Majolas Kauma azalaki na ye na décembre le 25 emonaki bana batiaki batinaki kitoko nyuma te kutu bato baotuna na esi okuna bana beza baofana beza oyo eza evenema moko ozoki ya ministre moko eske oza pena baofana ya solo po epi ofele kota kamba kotokoka ofele kwatala boye bana babimaki tellement bien lelo toyo kozonga susu na yamba na yo otala lolenge nini ozosala échange de vie nga na obenga na bango ndenge osala échange de vie na baministre te na badepute te po tuna minute toza na événement ya roma soki okei parti palo okuta babanderole badepute bakosanga awa tozona bamama veuve oyo bazaka na yesu mpona kokabola bango kosala bango échange kopesa bango oyo kaka mosusu nzambe alakisi na 2023 epuis nini oyo bango bakomema mpona ngomba pkp mpona rdc mosusu nzambe paster toyeba eloko nini etini osangisa lelo bamama baveuve na eyamba na yo esebeli aloba na merci beaucoup maman nakozongela moke tozalaki na te activité oyo esingelaki esalama le 25 mpona bofele le 31 na bamama nazongi mwa moke koloba ndenge bofele na biso bazalaki propre tusa le 24 tokovoyaki na babesoin na bango kopesa bango babilamba mwa kenchi mwa lipapa kwete na mokolo wana le 25 ndenge komonaki bango bazala propre baza bato lolenge moko lokola nzambe azali le père des orphelins le défenseur des veuves biso toza baambassadeur ya jésus christ yango tozokosala mpe toyebaki kokokwa mais lokola le 31 ezalaki vraiment mwa makambo esimba mwa kokoso esalamaki yango torepusaki yango le 14 oyo c'est pour cette zone le 14 janvier tolobaki tokotenir po ete tokutana na bamama veuve ndenge okuti koloba tokoti yango à la fois aussi échange de vie po epermettre totombela bango ane mpe malamu kati na bamama na biso bazalaka na mwa mawa yango bozoyoka mwa misiki ezokobeta po ete topesa bango mpe mwa sourire ekozalaka bongo te kolobela bango makanisi ya nzambe mpona ane oyo mpe na nsima nango mwa loso mwa soso mpe mwa kimbo ndenge balobaka mwa kimbo mwa piese elamba ezali tokoyeba kotya na disposition na bango ya solo biblia elobi loko azokanisa veuve nzambe akobosana ye te parce kolela baveuve nzambe ayoka kopesa te atuka mosala na nzambe vraiment mpona biso topesi mpenzaki nzambe mpenza matondo mingi kokanisa bilatio malamu ya kosalisa bamama baveuve kokabola bango eloko mais lokola toza na mwa eza biso bapandisi yango tomekani mingi kolobela bakomekani atorité mois ya janvier paster Majolas nakanisi kozoyoka ntango na loboyo to na mwa ya loba
mois de janvier, les mois serre de Mangisam. Serre Mangisam. Mais tu vas pas ça y est comme on y est, tu vas pas ça y est. À côté qui voit bien ça qui voyait. Mais tu y est que avec la bande moi va le voyer bah et ben ne ko leni sa mini ba maman. Na lobi Mangisam ko ça de na ba. Boso na biso ba maman ba zali on le ko maman moko asika biso na janvier et puis avec nous ça là. Ayebi ke ata ko to yebi bi na ninga kende ko sisa ki ma utaki na mumba ya KDC azali moko ya bango ba utaki na bomba ya kambe ayeba ki na yebe 16 janvier mwana mwasi wana ko ya yembela biso atika ki se passer Madelas nini oko kanisa ele ko avec na bombo o de simba la ko ya. Merci beaucoup vraiment pour ce qui concerne servante ya Nzambe oyo ayebaka kotika biso na kombo ya Marie Misamu vraiment tosengi ke mpona ngai na kokoloba akufa te tel ke outi koloba na ntina na makanisi ya bato baporte bajugement na bango on est plus là parce que toza na droit ya kojuge te oyo biso tozokoyeba ke mosala na ye asalaki na se na moyo eparticipaki na édification ya corps ya Christ ti lelo ezokoédifie ntango ndeko na ngai Bobeta ayembaka banzembo na ye ayebaka kokanisa na ntina na ye pourkui édifiaka bana na Nzambe édifiaka biso basali na Nzambe eportaka vraiment édification monene c'est un peu ça ya solo oikolanda bongo azali moko ya baninga ya biso basi okokosana ete tona janvier paster Madelas ya solo okoyeba lelo tokani oke kaka na janvier wana Laurent Désiré Kabila akufaka kaka na janvier wana Patrice Emery Lumumba akufaki eza bato oyo baza na histoire makasi na ekolo kokolokuta ata yo bavi paster akosa politiki te so osali politiki te politiki yango te ezalaki mpona baévénement na mibale na janvier wana événement makasi ezaka te anniversaire ya soit de commémoration ya bato wana mibale sur le plan spirituel eyaka bato mingi baévénement mibale esama surtout ke ane euti ekolekana bazalaki ndambo ya nzoto ya nkombo Patrice Emery Lumumba bayaki kotunga mona mama eloko nakoki koloba ezali lelo lolenge moko biso tozali banganga Nzambe ndenge tolingi mosala na biso ya Nzambe tolingi yango yebake persecution mpe koyela biso na mosala oyo tokokozwa kufa tokokozwa mpe emprisonnement lolenge moko mpe na bakondo oyo mibale otangi Patrice Emery Lumumba ainsi que Mosée Laurent Désiré Kabila bandeko oyo balingaki ekolo Congo alors basepelaki po ete basala nini bazala na service ya ekolo me batongolo miso bato ya mitema mabe balingi ka Congo ekitaka toujours na se baata vi na bango sans que bakokisa bambisio na bango me nkolo azali kosuscite toujours bato oyo bakokolanda matambe na bango tokobosalaka bango te parce que baacte na bango ezokolobela biso ifo kolinga patrie kolinga ekolo yango tozokolinga soki tozokoorganize tozoforme meme ba-ONG toujours po tozala lobokomi ya misato na mboka kotya mwa abord ntango bakozonga bamama pepe oyo na mwa sourire bakoloba nini Kongo eza malamu okongo eza malamu batata babula matadi moto akokosala bango mwa elele mais lokola biso tolingi mpe ekolo na place sourire euta meme na ekolo te biso mpe tozali tokosi sourire c'est lolenge moko suite ya ndakisa ya bandeko oyo po balingaki ekolo yango biso mpe tozolinga ekolo okokobosa na bango te toloba amen tokokofanda merci beaucoup. Avant que tokota na eteni oyo ya kotalisa raison na biso et saluer toya kofanda nesika oyo ezali nayebisa yo mama précisément que ezali eloko ya makila eza eloko oyo ebuyona na repetaka yango
au Salabolamu ne veut pas dire que Moutou, aux Alanango Nano et Belé. C'est un peu ça. Mais Tokoti n'a été ni Oyo, Yakoloba, Maloba, Oye Sali que Tofanda, na Lopoto, Babengi Ango, Mo, ya circonstance. Ba maman, vous souffrez mouké, tout bango, tout dans na Lopoto. Pour des raisons, moi lingala peine habiter une sous les alagapena moi mi kakatano nango. Alors c'est un peu ça. Mais bisika oyo kokokota na lingala, kokoki kokota, on a expliqué yango. Merci. Awa soki toye kofanda misika oyo nalingi kozwa maloba face na bino bamama na ngai bandeko na ngai pe bamembre nyonso ya CHAB. Honorable député national, président d'honneur de CHAB ONGD, qui est empêché, remplacé, représenté par le président provincial des DDC de la ville-province de Kinshasa. Il peut se mettre debout et s'ensuit la présidente déjà réformée de maman de DDC et aussi il peut tout faire se mettre debout. Ma maman Botelema pour la acclamation à l'honneur il y a président Nabiso, membre d'honneur il y a CHAB ONGD. Merci. Acclamez très fort de Béténi. Merci. Pourriez-vous prendre place? Et des districts de CHAB ONGD qui sont ici, pourriez-vous aussi se mettre debout? Membres du comité national et des districts, vous pouvez se mettre debout. Acclamez encore. Merci. Vous pouvez se mettre, s'asseoir. Chère maman veuve, suite à vous, aujourd'hui qu'on parvient de se réunir en ces lieux. Beaucoup qui côté les mains, côté Toyamba Pino. Merci. Lobby na losambo avant tout le fan dans la lobaki. Lobby nazane sengo parce que na goyamba maman na ngai. Na yebisaki n'église koloba lobby maman na ngai ya goya awa. Ba oyo nanu ba yebi yete. Bokoki koya kotala maman na ngai. Maman na banda kolobela wana ezali veuve yo nanga. Yo mutozali awa. Bokoki komibe. Merci. Bofanda, parce que tango na mona kabino na se souvenaka. Tango maman na ngai atikalaki veuve. Alors makambo oyo maman na ngai akutana nango, c'est l'une des raisons lelo awa to salela CHAB ONGD pe yango sali lelo to kutana. Distingués invités, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, au mieux propre, je vous salue et vous souhaite la bienvenue à cette manifestation, un agréable séjour parmi nous. Honorables députés, présidents, membres d'honneur, remplacés par le président provincial des DDC, ville-province de Kinshasa. Distingués membres du comité national et des districts, chers membres, maman veuve, distingués invités, qu'il me soit permis de porter à votre connaissance qu'à la fin de chaque année, l'ONG CHAB
pose des actes de générosité en faveur des orphelins, des orphelins de notre charge et des veuves. L'une des missions qu'elle s'est assignée. Prévue respectivement le 25 et le 31 décembre 2022. Une seule activité a eu lieu, de savoir le partage du repas avec les orphelins et les regards favorables à l'égard de nos veuves fut reporté à ce jour le 14 janvier 2023. Pour des raisons d'état, des possibilités qu'on avait, ainsi que le président, membre d'honneur, l'honorable député national, a demandé qu'il soit présent. C'était ça la raison qu'on a répondu. Pour rappel, l'ONG Chap a pour mission de chercher à tout prix le bien-être du peuple congolais en général et des personnes vulnérables en particulier. En dépit de ça, nous cherchons le développement de notre État et défendre les droits des femmes et des enfants en situation de fragilité. Ni égard à ce qui précède, l'ONG Chap saisit cette occasion pour lancer un appel vibrant à toutes les âmes sensibles à s'associer et aider pour secourir les personnes vulnérables et soutenir ces projets qu'il peut toutefois y avoir. Cette catégorie de personnes doit être notre souci afin d'accomplir de saintes critiques qui disent, je cite, « J'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger et je t'ai dit, vous ne m'avez pas vécu. » Fin de citation. Dans l'espoir que cet appel est lancé au cœur sensible pour une adhésion massive aux actions de Chap, parmi lesquelles la création d'un centre médical et autres projets qu'on est en train de penser en faveur des vulnérables. Nos portes sont grandement ouvertes pour vous accueillir. J'ai dit et je vous remercie. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nazare Sengo ya kumona ba mama na ngai. Po ba mama musuto bandana ba kala tuzaka baona kumina makala. Yango bomoni mukonzi tango azui empêchement ake gauche droite te. Comme Nazali président ya DDC ville à Kinshasa na fani na makala yango a délégué ngai na ya ko représenter po na pesa bino mbote oyo atindeli bino. Papa ingele foto azana makanisi malamu oyo babengi social obanda date le 25 abandaki kosunga mais ye alingaka bilolo te alingaka kosala baelolo te soki esalamaki bolinga komona baeglise catholique ebele bolinga komona biloko oyo atindi mpona bamama lokula biloko bamama zoyi kovandi awa asali yango kuna po mpe amonaki likasa ya paster Kaumba président ya Chap alobi nazala ba mama vedu pe na kati ya lisanga na ngai alobaki na ko négliger bango te po baza ba mama na ngai omi ye moka alobaka oza ba mama na ye oye prazali mama pe akufa lolenge moko na mokonzi na ngai ngeli foto ye pazali orphelin azaka na attentive pona ba mama o ba bengi ba mama vedu ezala ba vulnérable nyonso troisième âge bana mike soki bokela rond-point bokomona ndako babengi ndako ya biso sango moko adirijaka kuna bajeune wana nyonso ye motu asala atia maboko na esika wana le 25 tozalaki na bana awa atindaki ngai awa ye azalaki kuna na
mpe amikumisaka te. Omoni nasepeli mingi nayoki nzembo bauti koyemba awa na nzembo malobi tangu bino bozali awa bokalisa te boza bino moko na nzembo alakisi biso ke mutu nyonso akanisaka aza abandone te. Nzambe azali te, Nzambe asalaka mingi na nzela ya bato. 2023 ezali année ya visitation divine pour la maman veuve ya ONG Chab. C'est-à-dire déjà pasteur a annoncé que voilà ça le projet ya vous savez les bironi. Hein? Voilà. C'est-à-dire les alliés projet madame. Les alliés déjà visitation divine pour la ville de maman ya Chab. Pour kaka ya église de réveil. Azali conseiller na kati na Chab. Bazo louable asali à l'égard de maman nae. To pambolpe isika ko ya mbaki biso. Bosongi na biso simba mala maboko na yo na kombo na Yesu. O tokolia, o bakolia, bakolata. O petomelaki. Zaki na se ya mokano na yo. Pambola moko na moko. Année oyo tobandi ya 2023 ezala ya faveur ya miracle pe ya ba surprise agréable. Lokola nganga nzambe. lobby aposta na bango te ezala mbala suka te ntango nyonso akanisaka bango. Mwana mboka iwai Fabien likambo ya centre de santé ezalaki vision ya nkondo docteur Tempeketi azali kosanga ete tokali pouvoir okanisa bato ya troisième âge patient ya etonga aza na projet ya kotonga mpona bamama te mpona ide yango oza moko bapolitiki okomema sango yango merci mama. La vision ya centre de santé mpona bamama veuve vision wana oyoka ntango nazuma aloba nalobi ke vision wana ekoti na kati ya vision divine parce que tobimisi yango ezali ya mosala nzambe yango nalobi ke ezali vision moko ekoti na vision divine mpe centre wana nzambe akotia maboko de façon ka otouche mitema ya bakonzi ya Chab mpe président d'honneur ya Chab mpo ete bamama bazwa ya dispensaire kombo na ngai ezali papa iwai Fabien président provincial ya TDC Village. Vraiment botondi mingi na président na biso président Ingele Foto président national na bolingo aza na yango na bana Makala bamama ya Makala baveva Makala en particulier en général bamama ya village Chassa Longonia tokombeli ye kuku malamu ya malamu mpona ye kuta na ye.
vraiment naza na esengo makasi na o paster na biso magela asali mpo na biso lelo akanisi biso bamama vere toza na esengo makasi vraiment soki bato ya motema malamu bakozala mpo basuka paster na biso batia ye maboko ekozala esengo makasi mpo veve aza mutu moko babwakaka ye te veve aza mutu ya kosunga me makanisi oyo paster na biso aza nango mpo na baveve vraiment nzambe apakisela ye mikolo ebele apambola ye bata motema malamu bakonzi basunga batika ye te oyo azosala ekontinue kaka mbula na mbula ezalaka kaka boye vraiment nasepeli makasi nzambe apambola ye apakise mikolo na mikolo na se na moyo merci mingi ebongo mpona honorable ngele foto oyo mpe atie mwa loboko na makanisi ya paster magela waza président ondier chaudière bia vraiment napesi honorable nani ngele ifoto Nzambe abatela ye